Nakamona ba maman de ba ko latte na nzoto. American Dream. Disposion chaîne Investment Group. Rêve américain pour la consommer lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Mais vous trompez pas l'adresse. Disposion chaîne Investment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser une avance pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 80 84, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispensation Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozana baye elengi tout. Héritage à bagne. Rêve américain. Pour la consommer lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Mais vous trompez pas l'adresse. Disposion chaîne Investment Group. Taka Music Band International. Mbote na baimboka, mbote na mobosa, nifeki sobe na papikeli, na amatu na kati Australie, na Mike Harvey moma na kati ya Italie. Lelo tokiti na kati ya agence ya Egypte. Eza na Gombe, na hotel Icon, na kati wana eza na agence ya Egypte. Toye awa pamba te toyeko etalisa bino baimboka ndenge babideko na biso bazolela biloko na bango. Toza na mois de décembre. Fête ezali, bamso bayeli bandeko na bango bapoliti siko mois yango bakoli na bango basuite. Bamso bazolela wana bazoloba ke basa na bilamba te. Yango toye awa na bino kolakisa bino ndenge baninga bazolela awa na kati ya compagnie ya Egypte. Na compagnie ya Egypte o bandeko bayaki nango wana basaki scale Egypte bakotaki biloko ko baya na kati na mboka na biso. Yango na yene loko lakisa bino compagnie ya Egypte ndenge esali décevant bandeko na biso. Na kosenga bito kota la kati to landa biso nyonso tokomona ndenge événement ezoleka. En tout cas bolanda ngato.
Mais il y a la maman a voyagé depuis le 27 des semaines déjà sur le bagage. Bon, peut-être que Bino voyait une économie, même sous votre avec la business class. Ça se passe pas comme ça. C'est ça que m'a envoyé bagage et qui partait que non économie ou encore business class. C'est tout doit passer tout pas billet. Donc c'est la banque bongo. Et surtout que Barry va basé à Kinshasa depuis 1932. Vraiment, fait pas si va pas rendre quand même service à bien. Mikolo Makasi. C'est qui va suivre une solution. Voilà, parce que dans le si Badoro va faire. Tout est bouleversé. Alors que nandimi nanu ko voyager na kozonga na fin du mois ona kosala mboka na biso nde kaka nde eza passe et soko zo agir bazomona lokola ke non ce sont les blancs nayebi te so bazo corrompre bakonzi na biso na nini oyeba te or tokutana chef d'agence c'est parce que bandeko bayaki ndeko moko wana asungaki biso na ye ndeko moko aza na soki eza possible kopoze bato na minute oyo batension na biso ya komata siko ata yo moko to komi ba bagage comme de nati kilo ya maboko bagage à main et comme dit ata bino moko si kilo me wana eza na katena te voilà Egypte Kinshasa voilà mini yo ko na siko ka ke kuma ko la la awa ko la la numéro 1 awa ko la la qui doit na dans va faire des na pour les monde ba ko te 10 kilos.
pilipili wana ezosua te po bayebeke ekosua biso na Congo pipili anememoni pipili ekoswama oyo pipili eswingani sikoyo kuna pipili eswingani te tala pipili munene adamomona elekila kuwavona munene pilipili esua te en tout cas email atindi ba message baza na plus de 150 colis oyo eza kuna alobi na ngai baza na avion monene te ti vendredi nde avion monene komona na tuye donc jeudi tozela te alobi je ne pense pas donc samedi nde wapi manager selon ye alobi aza malade nasoyena Mustafa alobi donc jeudi andimi te donc avion emonana samedi po baza na baavion avion emonana vendredi donc oyo ekoma samedi wana yakokita mwa mitema na première question babi bato baokota wana na plus de 150 na biso habité ekokoka po ya munene wana ekotaka alobi ekota nyonso po booking donc réservation ya bato na bato même ekotonda te baplace ezake tout Égypte ekotikala mpe kotonda basu te plus jamais bokotondisaka bato makambo bino kosali okosala les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne voyez plus jamais. ezali bazozanga baavion minene aloba anglais nayebi eza français mais nasoli na Égypteur le bagage de Congolais, ce n'est pas normal. Égypteur le bagage. Likez, commentez la vidéo. J'ai dit des armes au Congo. Nandez. Quand tu dois aller dans la carte, tu dis que c'est caca. Tu ne peux pas dire banga wa sen. na décembre oyo okosuka ndenge na bato bakofete ndenge nini Egypte aosala bino boye bofete ndenge merci bozalaki na ebele mpona kolanda leo toyaki tokitaki na kati ya agence ya Egypte Air po bandeko na biso bazodela bakoli banda batika ti lelo na batemo donc tozobangela bango mingi mpo décembre yango bafamille mpo bafete bamiso bayelaki baninga biloko na bapesa bango
moi bapesa ezate pour nini dans les lots on a déjà le 15 décembre dans la militaire on le 25 après chaque fois il collait aussi côté où il était comme manifester donc moi toute année ba comprenez ba ne connait biso ba zo lela pona avion ya Égypte on message comment décevoir bango il peut se passer avec bango ba lobi ko ba ya jeudi on a fini le moto on a fini à la biso pona Égypte ça malamu to resta msamba be en tout cas ko senga ndima de ko ka ko like e ko mala makoto na ndenge bana ndenge ba de ko na biso ba zo le la pona ba biloko na ba biso ba hotel so ba za ba ba na ba ba ile tikali kuna ko ka wa décembre le vous allez le 15 décembre bon so le comité ba le 20 on a écouté ça passe mingi merci pour ça que les merci na pas que na man na pas que ça cache na vous avez que les biloko na kumanda moi ni ba ciao. American Dream. Dispensation chaîne Investment Group. Rêve américain pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Mais vous trompez pas l'adresse. Dispensation chaîne Investment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser une avance pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 84 24, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman Lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispensation Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala bayere elengi pou. Héritage à banyo. Rêve américain. Pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Mais vous trompez pas l'adresse. Dispensation chaîne Investment Group. Taka Music Band International.